ezali ya bino Jomak na Kimbangu 21 na video na ko expliquer bino ndenge ba bengana ki moko ya ba journaliste minene ya lingomba ya 3 égale à 1 kuna na nkamba ba longole l'église bazongisi esima makambo bakizaki nango est-ce que eza ya solo lingomba tozali na mobeko ezala mutu abumi mutu ezala babundi ezala ayibi ezala bakangi ye na mwasi ezala asali likambo nini bakoki kopesa mutu etumbu te soki basambisi ye te. Donc batata pe ba maman bobanga te bofanda kimia lingomba soka alingi koyoka akoyoka ngai akotuna nga mituna et puis mituna wana kuteza déjà na ba image tu asali di sumu pate botia ye pembeni na lingumba ba mama batata. This is Kimbangu 21. Solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende. Ezole bino Jomak na Kimbangu 21 nakanisi na video ya sima tosalaki awa na pesaki bino na betela bino masolo na lobaki mo makambo ebele oyo misusu bakanisa peut-être que na lobaki lukuta na lobaki makambo papa de ngenda loba na lobaki pe makambo papa katembo loba mais na monike na zwama moke ya makambo na lobaki na tiela bino yango lokola ba preuve au mona parce que biso na système ya vérité polele sans tricage. Awa na video oyo ndena koluka pesa bino ba détail wana bino moko bolanda ba preuve ya makambo yo ndenge ni lingomba e sengel na ko tambola bolanda pe papa Yugensi moko koloba wa nakanisi tangu tozo lobaki lingomba ya 3 égale à 1 na makambo mingi ozali ko salama lelo boyebi ke division en église ba biso bazana 3 égale à 1 ba biso bazana 26 égale à 1 pour nini ba séparation bato ya 26 balobi ke bino bato bodana 3 égale à 1 bobungi nzela na makambo oyo ba papa misato balobaki est-ce que baza kokosa yango awa biso na bino tokotala na lingi bolanda na papa katembo ye moko lelo yo balongoli moko ya ba journaliste na kombo ya papa Yugens balongoli l'église mais papa katembo alobaka likamoko na ba journaliste batunaki ye est-ce que lingombe koko longola mutu ndengo wana na église sans même bayokai parce que papa Yugens aza na Belgique na tanyo so makambo esalami na rapidité moko est-ce que lingombe yokaki est-ce que ba investiguer ki makambo malamu yona lingi bolanda papa katembo ndenge ni na lobaki pona ko bimisa mutu na lingomba ba procédure ni balandaka boyokai solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende. Tozali koloba na bandimi nyonso boye lingomba tozali na mobeko ezala mutu abumi mutu ezala babundi ezala ayibi ezala bakangi ye na mwasi ezala asali likambo nini bakoki kopesa mutu etumbu te soki basambisi ye te. Il faut d'abord basambisa ye ba entendre ye sur PV asigné PV na ye simande bakokatela ye etumbu na kolanda principe méthode. Solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende. Tozali koloba na bandimi nyonso boye lingomba tozali na mobeko ezala mutu abumi mutu ezala babundi ezala ayibi ezala bakangi ye na mwasi ezala asali likambo nini bakoki kopesa mutu etumbu te soki basambisi ye te. Il faut d'abord basambisa ye ba entendre ye sur PV asigné PV na ye simande bakokatela ye etumbu na kolanda principe méthode. Solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende. Soki batindi invitation ya liboso aboyi batinda deuxième invitation aboyi troisième invitation à répondre te wanande lingomba akokatela ye etumbu puisque aboyi kotosa ba invitation ya lingomba. Solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende. Nakanisi batata mama bino mo bodu kolanda papa katembo na ndenga pesi explication que pona ko misa mutu na lingomba faut ba entendre sur PV faut ba landela ye et ce qui va monique makambo ya sala ki wana ezali ndengo wana nde ba ko miseli banda lingomba bino moko bozwa réponse mais na lingi nano boyoka papa Diangenda. Est-ce que soki mutu asali lisumu
ndenge nini Lingomba koki ko se comporter vers mondimi oyo asali lisumu. Papa de ngenda sola kana bamuta bamuta ya Lingomba mingi bazanvi mingi deja batika biso. Papa de ngenda sola kana bango apesaka bango ba ligne de conduite ndenge nini tokoki ko traiter motu oyo asali lisumu. Bolanda tu asali lisumu pate botia ye pembeni na Lingomba ba mama ba tata eza na biso mwa passe esika wana moto nyonso tu asali lisumu yo si oyibi obeba memene yo sam otuni ye alibi eti asalaka lisumu ya solo il faut tata wana bopesa itumu obe mama wana bopesa itumu ezali mpona kobelela yango te bobenye na malembe sika bino batambulisi basali mama obe tata yo salaka likambo abe toti yo pembeni tambo susu na okaka révocation yo o révoqué mutu te okuko révoqué yete révocation wana ezali mo français kubenga na ye kuyadi susu na Lingomba oyo te wana ezali révocation. Ah, est-ce que biso kuko salaire hein biso tukuko sala ndenge wana te to sala révocation ya moto oyo asali likambo ya mabe ku révoquer yete chia ye pembeni et puis ndenge to kosalaka ale to pesi yo 6 mois zala na banda na Lingomba bon moto wana tango okide asala 6 mois akei na libanda ale abadi kusala ikoko kumela masanga kubunda kusala maso awokete voilà le 15 décembre babana kuyamba bato ale ayego kumisa nkumu na ye ngana zalaki pembeni sika na lingi na junga na kati na Lingomba mutu wana bakujungisa na Lingomba be kujungisa yete ko pesa na réponse makasi te hein kuku kujunga na kati na Lingomba te pa mate atosaki bibe kote bakujungisa yete bakujungisa yete nana ya kupesa kasi muntu mususu asalaki mabe botiye pembeni mukolo yose nanda kwa Nzambe ndenge tuya kubunda na musala na biso azali tamu yose tu mwandi akena ina nanda kwa Nzambe ya solo soko dambu yanga na ya bukana te pamba te azale na se na itumbu tamu ya komino akulia communauté kasi muke omwana wa sika wana bien bizali na ye vraiment ye pongoli ne bon je la tout 6 mois hein mutwana to sala nini tabu to yamba bato to ko jumi kaye eza boite solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende bino moko boti kolanda boyoki ba détail na papa de ngenda na salaki déjà vidéo na lobaki molai na vidéo wana baona botali yango te boko taka na kata page na ngai ya YouTube ou bien bokena na Facebook na ngai bokena profil bokomona émission wana to lobaki ebele mais na tiaki ba extrait ona zo tia awate ezalika pona ko appuyer makambo loba parce que solo ba makambo lobaka wa ezalaka makambo oyo toyebi ke eza vrai et to na ba preuve nango mais na lingi bo landa papa Hugens tango bakize na makambo bakizaki nango ye moko ameka ko sala vidéo direct à se lamentaki alingbo yokai bolanda. Bonjour à tout le monde, Bana Papa Simon Kimbango Nyonso à travers le monde. Je suis l'ambassadeur Hugens Sumbu na Pesibino encore pour une deuxième fois mbote na bino nyonso. Na ye noki liboso na bino po ete na kwa kopesa mwa liloba na ntina na video oyo bino banso
bozali komona batambolisi depuis dimanche oyo tozali kolia na place na papa Pakis na libala ya mwana na ye ya bokoko na lobi boye papa Yugans azali moto oyo ayebi mibeko ya Lingomba. Place wana bomoni bakati yango kokata babimisi kaka place oyo tozali kolia. Et soki botali pe esika tofandi bokomona ete na ba image mususu ezali komonana esika kinzonzi esika tokangelaki lopango ezalaki mwana ya papa Pakis. Papa Pakis azali mwana ya mama Emily ya mobali oyo tosambelaka na ye na 3 égale 1 azali musicien na faki ya Belgique. Mwana na ye ya mwasi yende amemelaki biso mobali oyo basepeli koya kobalana na mikolo mezali koya. Bafandisaki 2 familles, famille ya papa Pakis pe famille ya papa Léon Mvula na mboka France. 2 familles mutu bazalaki wana, donc bato baye na sima ya famille ya papa Pakis ngai nakuta makiwana. Ba oyo bayaki na sima ya mwana mobali pe bango wana na ba image oyo mususu ezali sur internet bokomona yango. Donc ezalaki makambo ya kokanga lopango ya mwana ya papa Pakis oyo tosambelaka na ye na 3 égale 1. Et je vais préciser quelque chose. Ba musiciens ya Faki Europe ba utaki partout ba yaki na mboka Belgique ce samedi là na lianga nyo ezalaki ya bango. Tango basi saki vers 23h ba mususu ba memamaki kuna parce que ba yebaki ete papa Pakis moko na bango azali ko balisa mwana oyo ya bango parce que azali mwana ya musicien. Ba papa Aimé, ba papa ya France, quelques voitures, bautaki kuna na salle, bauti kuna na réunion, baye vers esika papa Pakis azali kosalela likambo ya bokoko ndenge coutume na biso ekosenga kete omoni mwana mwasi esengeli boya liboso baboti bokoka koloba ete mwana mwasi oyo bobombela ngai ye nde esika kinzonzi masanga bokoko ebetamaki sima na yango nde batieli biso mesa mpo ete tokoka kokabola mwa muke lokolo ya soso mwa kwanga mwa pondu mwa mikate. Voilà la vérité de ce que vous êtes en train de voir sur internet na vidéo oyo bakati batiki kaka place oyo tozali kolia. Batata pe ba mama likambo wana bozali komona ndenge makomi bazali ko commenter yango ndenge baoyo bapanzi yango bazali ko koma tozwi yo to lukaka yo bolanda maloba to sukisi yo pona bo comprendre la haine, la jalousie, la détermination ya bato ya kolukela ndeko na bango mabe. Nasalaka mutu moko mabe te. Nazali na problème na mutu moko te. Nyonso oyo de toute façon ba pasteur bandeko ebele bayebi yango etumba ya papa Yugans epa na bandeko mosusu ezali likambo ya ratelki ya radio et télévision oyo nzambe alingaki ete ekwa komona na travers biso et à travers yango ekwa kosala mosala ya papa Simon Kimbangu po ete kende mosika. Et je dois le dire, nazongisaka matondo mingi pa ya papa Simon Kimbangu kiangani parce qu'il n'a cessé de me le répéter na mosala oyo biso tozali ko rendre pona Lingomba. Mais ekreya ba jalousie moko oyo nakoki ko comprendre te. Biso tozali wana pona tokoka ko garder outil ya communication
ya évangélisation ya kombo ya papa Simon Kimbangu. Donc batata pe ba maman nazali na musala, en tout cas ba téléphone depuis lundi, dimanche ezalaki ko arrêter les soutes. Et moto nyonso nazo ko expliquer yango baza koloba ce n'est pas possible. Comment on peut te faire des choses comme ça jusqu'aujourd'hui? Na yoki bato mosusu baninga mosusu babengani akei tokangiye toyebisaka bino aza muta 26 batata ça fait 18 ans que l'église est kabwana. Bana ya ba papa o bazali na 26 ba yebi yango malamu que papa Yugans il est sincère avec nous, ce n'est pas un hypocrite. Alobaki na biso na kotika la awa na nkamba direction ya 3 égale 1. Soki nazalaka kokende tope nazala 26 eloko nini o ekangaka ngai na kende te. Pourquoi je vais rester ici? Parce que ba vidéo ezali masanga eza na mabele, bokoko ezali kobetama, et na suka nango toliaka. Voilà la vérité. Ya maye boyoki ezali kotambola. Tata ya mwana azali, ba image ezali. Donc voilà encore une fois, merci bingi na bino nyonso. Oyo bozalaki kolela, oyo bozalaki komituna, mpe bozwaki courage akobenganga batambulisa ebele. Bandeko nanga mususu aratelki bayebaki ke na kei penza na libala ya papa Pakis. Et voir même jour ango na salaki pe émission na papa Pasteur Kalemba oyo ya Portugal. Tant to silisi na ye na Bruxelles na yebisi ndenge na silisi bo nazali ko kende na libala ya mwana ya papa Pakis. Azali kolandanga aza témoin. Soki ezalaki fête ya 26 bandeko nanga na koko kende ya polele ndenge wana te naza zoba te. Naza zoba te. Na yebi ete ba photo ekangamaka, ba video esalemaka, etiamaka na internet, nga wana na bimi na ndako na nga kukulu nga wana naza kokende epai fête ya bandeko na biso na 26 baza kosala. Bino moko bo se poser na nos questions, est-ce que papa Yugans azalaki ya kolangwa? Azalaki normal pour être sala likambo boy? Non, je ne le ferai pas, ça fait 18 ans. Non. Oh nyonso balobi bandeko azalaka na ye makambo ngo toyokaka eza ya solo. Non. Ezali papa Pakis kolo ya mwana azali na biso ezalaki libala ya bokoko kokanga lopango esika bapesaka enveloppe oye kokangisa mwana mwasi ete na sepeli na ye botikela ngai ye kasi sima mikolo na sengi bopesa ngai facture po ete nakende kobongama tozonga po ete naya na kokisa ndenge bino bokosengelango. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. On va chercher quelqu'un pendant 18 ans. Pourquoi? Je dérange qui? C'est triste. Bino bozali ba témoin. Et place makambango e uti et monani nango très clairement. Et sika basali likambo wana. Parce que makomi wana bozali komona ndenge toyoka ka radio wana ya papa Sami. Papa Sami akotika radio na ye pendant 18 ans na maboko na ngai oyo elongola kabango na lingomba, oyo ebengana kabango na lingomba, oyo eza ko publier makambo oyo ezali ko sala bango pasi. Ale papa Sami atikane yango. Mais moi, raisonnement, moke kaka okomona kezo tenir te. Comment papa Sami Diangenda a kotika radio na ye na batu ya 3 pendant 18 ans oyo to kabwana. Maintenant, c'est 12 ans depuis que la Ratelki existe. Pour être elobaka makambo oyo ya bango oyo biso tozali ko condamné et pas na bango. Vous trouvez ça normal, batata bama? Même moi, il y a 10 ans,
akoyeba ete c'est du pire mensonge. Lokuta ezanga fondement. Yangona balobaka lokuta ekotika la lokuta, la vérité ekotika la vérité. Tant oza ko préparer lokuta okotika toujours vide moko oyo bato bakokota bako démolir yango. La radio-télévision kimbangiste oyo tosali ya liboso na mokili oyo epanzi sango ya papa Kimbangu ekei dans le monde entier en direct tena mokolo mwalelo ezali oyo tozali nango awa yango ebota makambo. Nzambe alingaki yango bongo po ete ekoka na epai na biso. Tolotelaka ngo ndoto tenga nazaki musicien et je suis toujours musicien. Combien de fois nazalaka na esengo kobeta musique, mais parce que mosala o Nzambe atiaki pe pembeni ezali. Donc batata pe ba maman bobanga te bofanda kimia, lingomba soka alingi koyoka akoyoka ngai akotuna nga mituna, et puis mituna wana kuteza déjà na ba image ba réponse nango kolo mwana zali ya mobali pe ya mwasi. Donc voilà la vérité. Bombe mon côté eko détruire yango. La vérité bombe mon côté eko détruire yango. La vérité, écoutez qu'à la belle, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Si binomo boto koyo kande kona biso papa Yugens, boyoki be explication na ye, boyoki ndenge pe asengeki lingomba esengeli eyokaye soki kopesa ye chance pe ya koyokaye. Bon, wana siko eza point d'interrogation. Est-ce que lingombe yokaki? Est-ce que bengaki papa Katembo bengaki? Nakanisi wana ekotika la na bateau bayebi makambo wana détail. Soki moko mususu papa Katembo lokwa balandanga pe mingi bayebi ke so ba pesa ba détail wana ba kopesa ba détail ndenge makambo ngo yali. Na lingi sikoyo bo meka kolanda likamoko papa diangenda lobaka. Nakanisi na émission ya sima na lobaka na biloko moko. Pona ko bimisa mutu libanda ya lingomba ko bwaka ende na kasi boyoki ne papa diangenda lobi ya papa diangenda lobi mutu bozana ye aza l'air nyonso tango wana na kati église abimi libanda lingomba mais aza ko sala ba activité nyonso makamu nyonso mais malgré ba activité muso ko sala te na yaka na église bozo mona présence na ye misala pe aza ko sala boze aso 6 mois. Na lobaka so lo mona lobaka ke bato bazana poto biso batele to na poto pona kozala mondimi nano awa eza facilité. Eza facilité. Ya wana tango papa de ngenda beta bino lisolo moko bo papa de ngenda tanga utaka poto akomi na centre d'accueil. Alobaki na bandimi kona bi bano bazana poto bazana pasi bo chaka bango na mabondeli. Bazana pasi ya kosakarate na kansi bato bozana Afrique. Boyebi bomona kaka moto atindeli yo mbongo akena Western Union asali Western Union atindeli yo. Bomona kaka o délégation ya bato ya poto eye ba pestie ba mbongo basali nyoso fo basala. Est-ce que boyebi makambo bato basala kaka pona kozo ba mbongo wana? Bato mususu basaka na ba boîte bazali. Boîte de nuit. Azaki mbangise mazana chwate. Bato no ba makambo mususu to pesa ba détail abate mais makambo ya kasi ya pasi o ezapena ki ozomona mutu azosala ngo. Na limbo yoka yemo papa ya ngenda na nini alobaka na bakimbangiste tango azako pesa bango rapport ya makambo ya kutaki na poto. Bolanda. Soko tari bana na biso na poto ya mpasi. Bana ba ko kana kabe bokendela. Nzambe. Bazali na mpasi. Bazali na mpasi. Yangwana bokan sakabana wana bazana poto solo bazana pasi pata ya mukanda akuvadi la kuna mbuka wana yaba
mpwatashwa musala mpwatashwa ndako même soko bandako yango etandemi awa nyonso to ezali vide soko bamoni yo oke koluka ndako soko opesi telefone ngai naza koluka ndako nakanisi bandeko na ngai nakanisi bino moko boyoki papa liange na makambo alobi tokokende nango na badetail mingi alinka bino moko bapreuve parce que ntango asalaki émission oyo bilesi batalaki yango nalobelaki bamakambo nakendaki mpena na detail me natiaki bapreuve te lelo nalinga nasala video mpona kotia bapreuve ya makambo nalobaki ke papa liange nda moto alobango parce que bamosusu batindelanga message yo makambo ozoloba yo ozwile yango wapi yango tozotia baextrait opino bino moko bolanda eloko asuka nalingi bolanda ezali eloko moko en tout cas etushaki nga mpenza les prières ya papa Yugens et ça la mwa ba moule belé et là sikate vidéo na copie nganga na page ya Ratelki asa la prière wana mwa ba moule belé eleki na kati ya prière na ye na lingi bino moko boyoka prière oyo et ça la nga pena mutema pasi on dirait ne walobaka donc on dirait ayebaki ke eloko moko ya ndengone ko ya bino moko bolanda ngo nakanisi mutna muta kosala conclusion na ye na ndenge na ye bolanda papa le 10 septembre 1921 olobi na batata na biso bakoko na biso ete ya solo bana na biso bakokende na kati na mokili ya bapaya bato oyo bazali konyokola biso ya lelo bana na biso bakofanda na bango bakolia na bango bakosola na bango bamonaki ete ya solo olobi likambo moko ya ndenge mosusu malgré bamonaki makamusi bato bazali kosekwa bato bazali kozwa bomoi kasi likambo wana ememaki bango na koyimayima na ntina ete bamoni ndenge nini bango bazalaki konyokwama na bato bayaki koyala kati na mokili na biso makanisi na bango eti ekei ntango bana na biso bakokende na mokili na bango ya solo bakofandela kuna ndenge nini likambo wana ekokani kati na moko kati na biso awa papa nkulutu olobi na biso ete volonté ya tata yango nde emonanaki kati na bino po ete boya na kati na mokili oyo kasi bozali na devoir moko boye kosala boye po ete bokoka kopanza nkombo ya papa Simon Kimbangu liboso ya mondele pe le reste du monde bato oyo bakosalela yango te boyebe ete mokolo mosusu bokozonga kati na mokili na biso Afrique bakozala na pasi toyoki yango te na lisolo moto alobi kasi tofandi liboso na yo ozali kobetela biso masolo olobi na biso ete bokomona lelo ezali Occident lobi ekozala ba asiatique et ya misato ekozala tour na biso na Afrique plus de 20 ans toyoki likambo oyo lelo miso na biso ezali kotala matoi na biso ezali kotala ndenge nini mokili ya poto ezali kosibir ba conséquences oyo moko kati na biso ezali lisusu ya kolakisa te ete continent oyo tiaki en deuxième position l'Asie tozali komona tozali koyoka ete ya solo basimbi ekonomi ya mokili olobaki ete ya misato ezali ya biso tobandi komona ete na kati na mokili mu Afrique moke bango bato bakolobaka balobi ete espoir ya mokili ya lobi ezali na continent africain biso bato toyoki likambo oyo toyoki baprofesi ya ndenge na ndenge na mokumbo opesi biso ete tokoka kobongola mindele bayeba kombo papa Simon Kimbangu mission ya liboso papa plus de 30 ans toye na mokili oyo mondele moko te oyo tokoki kokotisa na kati na ndako na yo le 4 août 2002 papa Simon Kimbangu olobi na biso na nkamba batata misato bazali kokende bato nyonso bakomprendre ete papa Mfuma Mbanza azali kokende lokola bandeko na ye kasi bino bajeune na poto mission na bino ezali na échec olobi yango liboso na ngai papa mission opesi biso tozali kokoka yango te to installer deuxième mission ya ko détruire lingomba na yo
au lieu ya kobongola bato tokuti na mokili oyo tozali kokoka yango te nde tokotisi séparation division kobomana kojolana kosalana mabe bana tozali kobota oyo bakoya koremplacer biso bakozwa ndakisa nini papa lobi kuna tolobaki ete batata na biso ya solo bazalaki bandoki bazalaki bato ndenge na ndenge bazali ko répondre papa bazali ko tungisa papa to yoki yango to vivre yango papa Simon Kimbangu Kiangani bande ko bauti na Allemagne baye kuna masolo na yo na bango olobi clairement bino na poto na lembi na lembi na lembi soki tozali ko benga yo nzambe et tozali ko lobete o lembi tata na kati na ndako soki abandi ko lakisa likambo boye na bana elakisi ete etikali moke akoagir liboso ya bana tata Simon Kimbangu tata Simon Kimbangu tata Simon Aizole bino Jomak na Kimbangu 21. Soko sepeli na video oyo, pe olingo tala ba video mosusu lokola oyo. Saboyo na page na biso ya YouTube Jomak 1. Kuno ko raté le côté ba message à papa de ngenda musique kimbangiste ba kilt makamwa ndenge na ndenge oyo ko lendi sa kondima na yo s'abonner na page na biso ya YouTube kuna en tout cas oko sepela oko mona makambo mususu na no monate parce que biso a to la système ya vérité pour les sans tricage. Kimbangu 21. Kimbangu 21 is number 1. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is number 1. Kimbangu 21. Njomambo. Vous êtes sur Kimbangu 21, number 1.